Rambo, ton actualité sur ce macaque saison régné, pasteur Nabiso, tu as eu décès à pasteur Dakumu, Dakufaki, et les autres moni, tu l'as qui te moni Mike Kalamba qui réclame Makambo, oh Dakumu d'Aïbse depuis longtemps, Dakumu d'Aïbse qui est faux pasteur, Bazarana Bakofi et tout, Baïbi Bamambasala, et le Mike Alamuki, aye koboya Makambo, Nyoso Dakumu d'Alobaki, Mowei, Mike Aloso, la Nende Moutaza vivant. Qu'est-ce que tu en penses concernant la sortie médiatique à Mike Kalamba? Bon, moni, nga bien. Na rôle bilango troté. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons le au dernier jour au monde, bah faux prophète, bah faux pasteur, bah obima. Vous reconnaissez bon abizalé na bango. Vous comprenez? Frère Mike Kalambay, c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de respect et d'estime. Mais dans mon cas, il y a moins orgueil. Orgueil? Ouais. Moins orgueil. Orgueil. Moi. Donc cela veut dire que habité dans le orgueil, mais il y a moins. Il y a moins d'ambo. Ils ont dit naïté. Oui, pourquoi? Pourquoi? Frère, déjà l'élo na vie. Mike Kalambay. Mike Kalambay, landanga non, on a Mike Kalambay. Parce que ngai ni nazabo nazana droit toucher mututu na li. Mais naza pasteur. Yo kanga naza bediago. Ah ouais. Oh. OK. Ngala za merveille Rambot. Ye Mike ayebiti. Yo Mike Kalambay. Hein? Mike Kalambay. Yo zo ke do le na TV wangana parti à Dakumu Dagapo akufi. Ça fait mal. Ngala analyste international défendant la musique ignoce za nzambe za mo. Ça fait mal. O mo neteke ba tutu tutu atana moi si na o moko na bana na o mo baza d'accord na yo te. Yo lobela mutu moko oyo. Lera lobaka ngo oyaka lobité. Zeli lera akufa. Adaye. Puis aux heures au lobango. En plus, dans le contexte nini, avec l'orgueil. Et puis les puis les bossa cher. Na cher, on te abatu. Pourquoi la Mike Kalambay, Nzamba yo karayo. Nzamba lola, yo karayo. Pourquoi on fait un tarabatu boyeko? PDD, Mike, nanyo, nanga, na pese za pongam na olobana, nanga, na batu misusu, na ba collègue no ga ba pasteur. Na suya réputation Nzambe makasi. Donc, nakin bato bossa na bambe bana bango facilement. Tu es bien na mama vaseline. Tu es bien na mama vaseline. Tu es bien na mama peniel, la beta peniel. Ok, nous avons ça bato soki zawadi, mon mien on a monaka pa yinkele. Donc ça dit, ba bien na ba makambo mo boza sadique. Mike Kalambay. Pourquoi pour nous lagisa bato? Au moni stade wana beti. Eza spirit. Ah ouais? Pour na lo bango ve. Oui. Nazoloba na yo, zo mona teke mutabeti après stade gloire il a ndakati. On mona te stade nie. Spirit. Donc des années après stade fagi maramuseya. Mais après stade il faut y a vacuum. Nzambe c'est que Dieu donne ne suit d'aucun chagrin. La Bible dit on nzamba pesa chagrin à la te. So nzamba élevé yo parce qu'il y a betaki stade, te pona ya betaki mutabetaki stade solo ngala mona kiza Moïse Mbie. Mike na force na nazo bisa yo ni mangate. Ah ouais. Déjà Mike Kalambay ngana yo biso tu ba petit kofi obo yango poani Mike Kalambay yo luka kofi te ngate mote yo aya luka kofi mais oui tous en plus de na jour tous en na fête mo bona di distor na kuna verambo oh yo na so moni kofi na yo na ya ver muninga yo luka kofi te o wanga nango siko kofi ngo zo mona nande aza demo oh. Vous comprenez? Mais pour Vérambo, le baba marambo sur Mike. Les coffres, Vérambo, le baba yo Mike. Kalambay, so yo kia koti lola yo. Pourquoi yo rebulobate? Yo ano bete ngo kara. Tu comprends? Moi, est-ce que Mike tu te crois supérieur que Dakumuda? Na bonzambe peut-être. Hein? Même na bonzambe je pense pas. Te nzambe nzambe kuta yaki pona biso basumuki. Nzambe yaki pona bato basumuki, bato kwa Dakumuda wana. Bato kwa ba ye, na yepe Mike aza musumuki parce que asumukaki. Yo ujo senga batuka pardon, pas senga ki pardon. Quand même ngana limbisa ki na acte on pas senga pardon. Mais Kalamba ujo sumuka kala mingi ta. Yo so mona mutakala nanga. Mais Kalambay, yo so mona mutakala bandimino nyos. Mais ba mona yo. Pe na contexte nini ezaki na harmonie sans harmonie. En salité. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Frère, aux spécialités. Biso salama poto banga mutu te yo moko yebi nga na ko bango te ila salinga passe na ko passe mona tiki batutu ba loba na moni batutu ba lobeli yo
na préféré nga pona nga na sala vidéo ne na sala games na talela na rocha pe na robeto makasi te mais fona le émission na bike ba okata ngo ba ochila yi frère Mike tika ba aventure wana osala oko pe alang wana ko bandela ngo to ko loba ngo te balanga ba aventure bon. Tu nous confirmes d'abord que Mike fréquente Koffi Olomide. Oui. Mike peut faire beauté. Nga témoin. Denis Lessi. Mike, ba pire peut faire ambo. Ba ça na Koffi Olomide. Ba petit na ye. Oh. Donc Koffi Olomide et lobby te son na lobby boye yoka. Ouais. Dasi ça mambo bo akizaka Koffi te o Koffi za ndokite Koffi kuta za yoka nga na bisa yo. Je te jure nzamba otala. Nga na aucun na contexte. Déjà Koffi asa élu de Dieu. Et pourquoi? Pourquoi? Na aja Koffi bongo. Yo mona Koffi ba problème Koffi kuta nango. Oui, bah, so Koffi a l'ongola nango. Oui, bah, guerre Koffi a bunango. C'est lui de Dieu, c'est Dieu. Il m'a compris, c'est grâce à Dieu. J'en ai si sa maman n'a pas. Donc, c'est-à-dire, Koffi a démonté. Il a le vérité, le que oui, soit Zagi Moudarabaté, oui. À quoi qu'on répondrait, coûte bembete. En avant d'avoir le bague, oui, on a un côté frère Koffi parce que nous avons répondre à Bassoumouki. Mais Koffi a dit sur la côté là, c'est qu'il n'y a pas au côté là. Mais on a une erreur né en Goana, pourquoi le bague en côté à répondre à Koffi. Si le lot, Koffi a un peu erreur répondre. Koffi a vivant. Mais Kalambaï, Koffi a le bague sur Yoko Yakotilo là, et Yokotilo là, Yakotalo là, erreur ya Koufinonte. Toboyo ya dit Koffi Olomide. Koffi. Wana ne to beta yo. Toze belé kuna. Ba aigle ba biso to na no bimana na ro beto ma na tina cher. Na miso bandi. On va vitesse mo comprendre. Donc oui, donc c'est-à-dire Babylone quoi les habités. Dakumuda moi est-ce que toi tu es supérieur à Dakumuda? Pour Dakumuda on l'a comment pas pasteur comment moi. Ça fait mal hein, ngana otala. Beauté Dakumuda zala na na expliquer yo. Dakumuda dazaki boga. On comprend, c'est pas ta musique la vignon esthétique. Ba comparer na ba mukulu. Linda, akina ana ninyo. Donc on démystifier été. Moi je n'ai jamais vu Dakumuda bon zanani. Biso to kutana na batu nyoso te. Ozaka mututi. Est-ce que na droit au lobango bon na titre ya pasteur no pe na cher. Bonsoir cher repose te ya batu. Onga mabolongo na ngaso na fuka melio pasteur fuka mela mabolongo ponanga. Yo sengi. Na sengi na mona retour so nzamba ngayo kakayo. Fuka mabolongo ponanga. Merco. Bediago. Osengi. Pasteur, omoni yo comme yo nzamba yo kakayo fuka mabolongo ponanga. Oui. Oh, panz église, sera ventile les yo wanga na yo pas profiter. Azo wanga na pe ko. Oh yo mon ba kumuda lo baki ya solo kaza petit Koffi. Donc ya yo monite vera mba bimi on a par hasard. Sorta Koffi agangeli nde nani oti. Mike te pesi candidat. Yo ka sorta na sala ngasa mpona Dakumuda te. Asala mpona Mike. OK. Amonike maramu nyoso te so balo. Alors maramu nyoso balo ba sir batu. Ezaka ya solo te. Ya Rolanda pete to répondre batutu. Ya loka mutave na ndaku nena nazo finga nengai. Finga nonga. Na ebiote na sanité. Ba combien ba finga ngai sala nga rien. Maramu nyoso balo bango so bondo kipe batutu mais komi di bomba te. Oh man. Siko déjà Koffi a sepela ki te ndenge Mike asaki réaction nga bimi. OK. Parce que amoni ndenge ignorer Koffi do yozo no misa batu neni. Dakumuda yo kotara Koffi te est-ce yoza 5 Koffi. Est-ce na lola yo kota Koffi article. Mike la main a tout une question. Mais na ebiso na ebi mamba o mama loba solo. Ah ouais. Oui. Koffi la ina raison. Donc Mike la main ko linga to panz église. Ko panz église nga na ebi Koffi bien. Place Koffi azaza conscient que na ebi bien, a ebi que na ebi relation na yo. Nga. Koffi ebi que na ebi. Na la no vérité. Na yo na zanvi, sengelanga liwa. Mike Alamba comme yo nzamba yo ka buka mabo. Yo yebi relation ya Mike na Koffi Olomide. Mike Alamba moni ngala bundana batu balekio na spirit. Na lo no vérité. Bato ke no senga makambo. Ngai o moni ngao. Eza par orgueil te. Soignera ba parole na yo. To pekisi muta loba te mutu to za droit loba. Mais faut ba loba nini so za li pas ça da leader d'opinion. O loba nini na place nini pe pona nani. Muta Koffi. Oh Frère Dakumuda. Pe apara langue mo be ya mauvais makaka shikaba. Putika babilo wana bosara na jumuso o loba na doit ta pas dire. Merci beaucoup. Babilo ko za bien te. Na ba tutu ba kit complet ba nani ba boss belé ba benga babina nga follow bela e. OK. O comprendre na boye na nga obimeli na lobele.
prophète comment les années Mike Alambai tika mamu na oloba nota ke frère nanga na nenga bien tika makambo yo sali yo zonga yo moko luka o rectifier yango kaka na cher na wana pardon parce que soko sengi pardon te soko sengi batu pardon te oboyi ko senga batu pardon omoni ya diana no zele oloba ne oloba ngo o ignorer ko senga batu pardon la kisi batu za danger banda lelo na oloba na yo nzamba lola otalanga na Paris banda lelo soko so sa ba sortie médiatique na yo batela asko maloba na yo peut tambolaka ne kenge bazo yo dezo za mutu mo wana lokolo mabe yo kina ba pentacle wana ngo yo komintina niveau ko mo lo bagaya pentacle papa ana lokola destruction ah ouais oui yeso aleki nzela na fa bebisango tozana télé merveille rare nazo loba na yo déjà na loba no mam na spirit qu'est-ce qu'on a spirit yo en preuve papa nazo na preuve go ah bon oui oui preuve na ngezani comportement na été ah ouais preuve na ngeza ko loba na ngani na ufundela ngapi preuve neza comporter biso tout na bimela ba vidéo na ona mona ka wana ma que ya destruction mutu bozaki ne bien faut publier pour nani bien faut filmer pour nani ko filmer non mutanzambe ko filmer non jamais les bossa pour mutanzambe déjà ta moi sabito filmer faut boya mauvais to tika na biso là se respecter nzambe biso senga ba par yo moko to senga pardon donc Mike Alambai en tout cas vraiment frère biso to zanga na banini te to zana eloko ko banga te to na eloko banga po mukileza yo te vous comprenez après le après là na sengi comme il a prié là komuda prier lenga vous comprenez prier lenga siko nzamba yo kaka nga na bona tiko saka na nzambe wana mukila mona mekato nzambe likolo satana se vous comprenez nous mo mbosala ka butiko lo mamu yo wanga na kofi yo wanga na kofi ye penda koto ya kofi bazala petit kofi fanatique kofi petit na ye na lobite ke kofi pesa ke ba plan na wana na lobite na confirmer te abino bo changer la forme mais soka tete abeta sous sujet non ya siko na ba argument oui pourquoi kofi fâché fâché mon kofi mon roi démystifier te vous comprenez pour dakumuda parole bezaki aza mutu mais dakumuda je te jure ayeba ke Mike Alambai aza petit kofi mais kolobate akenda kozoba qui c'est pas kofi wana nde je pense que bakosela te wana za mutu arobeta apeli baku OK so kofi a sepeli a réagir mal te à lobby parce que amoni makamutu ba répondra te yo ignorer kofi yo Mike Alambai yo na succès to sali na ozaka na cheveux kofi te o tozo luka o komika te kofi za kofi on comprend donc c'est-à-dire pour le loso kofi ba comme pasteur église ne kabwana alors on a ban diminuer son akosi ah bon oh kofi ça ba comme pasteur a témoigner maleki Mike Alambai ah bon mais oui penzamba ko telo la libosa Mike Alambai ah bino bolo ba makambo boye bien o bo maîtriser nga na ebina ngai naza petit ya kofi olomide OK nga merveille rambo na yebi rambo bien ata la vidéo ba yebisa maman na oloba yebi na toucher ngo boye rambo tika na toucher ngo boye parce que il faut na toucher na oki pasi makasi dakomuda na ovena nga lemba nga na tout de ko nga na mona gombe na mona lingwala lemba tout wana na kanga vous comprenez donc à toucher alors toucher bongoté or mi mona lemba mais c'est son frère ebembe ateza ya moyibi faut te respecter ngo respecter ba ouais parce que azali soute vous comprenez basamba na mo yaza ki boye mutaza ki boye de vie obundi na etela ka kufi ozo oniata au monte ko zando donc ça dit Dakumuda moi je te dirais na ba Dakumuda Mike Alambai moi je te dirais faut ça la vidéo mo ya paix oh so mo rôle bata na façon mo bato ba monaki mo bébé excuse parce que ba tutu ba moni yango faux oh yo basaka na ote ngai na buka ka mabondeli na ngai bato basalaki na nga na 2020 na bango bandosa oh yo ko tunyo sali bilan ko tu échec parce que yo ubeta ki stade de matir to ndaka après wana on comprend olimo na le roi munwa on comprend comme ça sali on te pas zoka actualité pe na fin de l'année gloire à nzambe so matisse landaka OK nazo biso na ba mamunga na maîtriser abeta ki zenith ça ça oui que to bossa ngutu kabeta ki to bossa ngutu beta ki zenith omuna ele ka lokwa mai
Merci beaucoup, Merveille Rambo. Tu as une émission là. Dernier mot, on a Onyo Sobalandi. Mais ma maman est un méchant fort. Hein? Ah ouais? Oui, il y a un mood. Oui, il y a une sépélité. Mais oui. Ah ouais. Oh. Depuis notre moment, Mike, nous avons mis au Sambelaga, nous avons Nzambe wana. Na défié. Ah. Oui. Na yebi mamna oloba, na défié. Sambela po nanga kasi. Ah, Merveille. Mike. Tu es dans la télé, hein, papa. Soko tu bat baleki on a défié bango bongo yo. Mike. Asambela a prié la mutu azate. Et si mutu nini Mike a prié la coca télé mato nini mo asala déjà. Miracle mo grave. Ala sangé loro mo asala comme on Nzamba salele spécial tout le monde. Mais yo que dans l'église neta. Oh. Mais ba témoigner de la bola lobi na TV to yebi ndeni. Atele misa coca tout le monde ngote ya loba guda da kumuda kufa na ya obetela ngotango lelo. Bon so ya coca tout le monde te. Et loro nini de Nzamba. Mike Kalambai, je te dirais une chose. Tu connais l'architecte architecte universel. Tu le connais, non? Ayebiye. Tu le connais? Mike. Tika Rosaba avanti wana. Nzamba o juger. Vous comprenez? Bino tu beaucoup lukaka ba actualité boy. Yango passer ba faux passer ba comme belé na Congo hein. Oui comme nini yango boy. Bo mo sanga na batu boy. Comme Mike. Pe alang wana zolo ba no lobi nini? A lobi alang interprète n'est pas lobi alang. Bino mo sa ba aventure. Vous pouvez interpréter mon Nzambe. Nzamba zolo baba zo interpréter ngo. You know go interpréter. Merci beaucoup Merveille Rambo. Ah dit orgueil moko. Non, très orgueil. Très orgueil. On a vraiment tout le monde même moi en tout cas excusez. L'orgueil vraiment ils ont au-dessus. Ngai Mike yo nani yo. Yo nani. Yo za nani. Oza mukie tie mukie. Ouais. Mike oza mukie na musique à Congo. Eza musique bobeta no eza musique à Congo. Oza mukie. Soki eza zamba yo za lititi na spirit na bata nyonso ata na record Mike ana carrière lokwa frère Patrice te Mike yo leki frère Patrice oleki ye te Moïse Mbi aleki ye oui Moïse Mbi aleki ye mais ye mpe Moïse Mbi efa atambola mpe kaka bien nalobi me yango eloko te mais atambolaka mpe déjà bien nze momo ye oyo moto na luka ye oyo Moïse Mbi to boy na biso ba sortir impoli na média ngai bozaka ba pasteur ya Nzambe basali na Nzambe nde momi pesa te wana na oba na Mike Moïse Mbi na tia côté Mike Kalamba omoni esi basisa ba petit to peso ba défi na ndenge nyonso omoni na justice ya Congo mutu tu yo obenga biso to obenga ye toza de ba échelon parce que tu ningisa mboka déjà côté on sale lo tu na spirit na yo peut-être oh ba peut avantage na confiance na spirit parce qu'on a péché au défi sambela ponanga. D'accord. Tous là dans quelques jours on va voir si le pasteur Mike va réagir pour assembler là yo et puis on va assembler ponanga comme il y a des fiers rabat na sepe na acte sali pas de muda te sambela siko ponanga pona yo pe na mona nzambe ponza mongo ndira yo kanga nzambe na ngai nzambe no comme nani. Merci beaucoup. Nzambe no atinda ko ke no sama bazawadi. Nzambe na yo. Vazeli. Nzambe no nzambe atinda ba doa mela whisky. Aba whisky. Oh. Nzambe atinda ba doa ba bouteille ya whisky. Nzambe mela whisky. Tika nga mamna oloba ye mo zo ba réponse. Nzambe atinda ba to ba sena nzambe ne. Ah Jésus a nommé la whisky. Bino 20 est 20 zistarate. Exact. Ouais. Bon mais whisky na fait ndenge moko. Eza nyonso za alcool. Te na est-ce que za ndenge moko? Eza ndenge moko. O ba benga ngo 20 o ba benga ngo oui. Whisky. Mais oui. Fali Kutu. Zelanga na pesi na je. Fali Kutu. Aza frère te o frère so nini te. O nde bolo ba nini abeta la musique ya mokili. OK. Mamela ka whisky te. Aza peu bilobela te. Est-ce que vous comprenez? Ba vrai lit de Dieu. Na lobi na ngate yo za faux. Parce que na vie so muta forcé par ozwa. Muta luka kazwa kazo vient na okendaka wana yebi. So wanga ni relation yo na Kofi yo na opandre yo. Kofi yo wanga yo luka Kofi te yo. Menga na yebi ke yo luka Kofi. Punda kumuda koloba ta Kofi. Tout ce soit ni sebembe Mike qui est allé trop loin. Ça fait trop mal. Qui est-tu? O le gars no pe da kumuda te. Vous comprenez? Oleki no be da kumuda te ngana yeba ete na vina nga Newman ndeno bi komune Newman bando landela
muta beti yo tiki olobi telera ke eza ba jara bato yango yo ya ba jara bato so vana ba sa ko motonga bato MS a eloko te na odiminer mais il fallait le bango na vie MS yo kana bato na ba yo kat olobi ke yo MS yo na odiminer ze eloko te na sa olobi yango bongo MS yoki na bato no zo ba yoki yo zeli muto za la concerné za la tezo lo kana mona bato ko tonga basi pas bato. Merci voilà, beaucoup Bediago Echelon Merveille Rambo. Tout le monde a émission la biso dernière mot en tout cas dernier mot na Maïka défienga. À défier. Oui. D'accord, total. Na mona oui à défier. On a passé combien de mois? Yo mo lo ba opesi. On a passé 2 ans. 2 ans. Bon banda le loti 2 ans. Na tiki le temps na azotana. Nzambe na osiko na mona. Azotana. Zotana yo ba bi. Zotana na mona nzambe na oyo sambelaka. Na za témoignage église na. D'accord. Merci beaucoup Merveille Rambo. Le remerciement opesi banane mbote. Boss dit David Mangaya. OK. Apesi mbote na Tony moi ba le mener à Toge. Apesi mbote na Emoko Kelvis Nkoy the King of Lion. Julie Kabou kit complet de tous les temps. Diata Bao Seigneur. Apesi Emoko mbote na Kima Church, Kima Church na pesi mbote na Bari Tukulu. Mutu na ngai Aron Mukoka. Kusakusa Serge, qui le savait, na pesi mbote belé, na pesi mbote na, qui le savait Bikouma, le patron en série, na pesi mbote na, le sénateur Moïse Kumbu, le sénateur Dani, na pesi mbote na yemoko vient na JC Zoro, bientôt dans les airs Paris. Na bate belé, bon, merci beaucoup. Na pesi mbote batutu balinga, la bossani les boss. Les boss from Accra, si tu peux dire les boss comme Accra, Ginjoli, les boss, on a prêtre à Accra, il y a ligne à Accra, on a Maboko, Ghana, quoi. Na Pessimbote, na Yemogoli Soso, Guy Laurent, Vienangai, na Pessimbote, na Batutu Balinganga, John Zita, na Kati États-Unis. Merci, na Pessimbote, na Blachard Bigama. Blachard Londolé. Merci Merveille. Na pesi mbote na batutu balinganga ba grec tout. Na pesi mbote lisusu na petit na ngai nok Michigan suspension mais na olongola ngo fona tala. Merci. Na pesi mbote na Mazebele Merveille au vide bangote. Élégance qui quoi qui warrior. Merci beaucoup Merveille. Voilà. C'était votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur le E, le M, le S. Carré Parfait émission socio-culturelle et Pessibino information. Il y a sur Bolandi Bisso na MS Prod TV. S'il te plaît. Na pesi mbote na vela ngai fali pour pas aigle king na bosani moni yo tu na ngamba ba Mike banini na bosani to événement le 25 donc le 25 et plutôt na 2025 donc Stade de France na kata Stade de France ngamo de na so na ba directeur wana bino tu bokota grâce nanga te ngana okota na ndenge na ngai na déjà na programme na rendez-vous na Stade de France na okende na magam nanga MS omoni na okende yo okende magam na yo ngana oloba Stade de France soko okota nanga pour ça l'émission faut yangam no programmer parce que yo kanga yo loba magam sunga pe na loba magam su moi je okoma koma teti na mouvement okoma teti na mouvement naza chelo donc ngana oloba donc yoka na minute au Stade de France na osala émission kuna na kati ya Stade de France na pelouse wana donc on a pesi bino déjà promesse donc événement eza moko venanga el rey mago de king na pie mbote na pesi staff tu venanga mbote tu ba faire gagner la merveille fait gogo na pesi mbote na Cyprien Anzolo Diatilo Edi Badiata venanga na pesi mbote na Ejiki Tenge na pesi mbote na Pazuria na peut-être silité na pesi mbote na de la part de Fergani, oh Moutafego, la frère Nanga, Mamou Mouadi, la femme d'affaires, Mamou Mouadi, la PC Bambote Belé, la PC Bote na Cyprien Anzolo, Batutu Bagolbi les Valois, Coco Dilasso. Donc voilà. Merci beaucoup, Merveille. Donc état que généraux, Nangi, Namou Nara Nzamba Pakem, oh le Ben Abato Samba, passé à tout le monde Nzambe. D'accord, merci beaucoup. Si on a Yoki Suga, Makamoro Tia de dimanche, Fotea. Photo yoka retour na olo so to ka ko chrétien ka ko mambuka che ba jaka ba ko ta frère
na yolo siko matière po batutu ba obe mama Mike ba na matière te ngana vanda série Mike ya pas Kofi na loba tina nini bando il a pas Vira olobango na lobango Vira ozanango yo ignorer Kofi Mike yo monte Kofi fachaki yo comment te fachaki na mona ego ay no beti la Mike donc yo za la matière na bimisa matière wa merci beaucoup to comme na suka émission na biso to kutana mbala sima ciao bye bye